Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Restaurant Ewaka, chez Maman Jeannette, au numéro 7 du boulevard de Brandebourg, à Ivry-sur-Seine, confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité, spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ngoulou, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, semoule, moule, riz, atsieke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bitekiteku, haricots, madesu et autres mfumbwa. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. Tondimi Yango. Bonjour. Bandeko Obozola Nangai. Boyoki. Ndenge makambozo le kana kisasa kuna. Affaire ya héritier na Werasol. Conseil na kopesa na leki nanga héritier. Koto leki nanga te mwana nangai héritier. Na banzi makamnyo soso leka. Na moni epai yo ofingi werate. Na moni epai yo ofingi maison merte. Mais to moni banda yo longwe sankara leki 18 fois. To kalekela yango 18 fois pour na kofinga kayo. Yo longwe na maison mère. Moto nyonso soko alongwe na mouvement azalaka na basiloga na ye. Yo ye na siloga ya sika moto ya tembe. Boss de boss. Pourquoi est-ce la bateau monte ma passe? On est un slogan. Parce que orchestre sans slogan, les orchestres étaient. Parce que on attend à bandaka succès na ye, à bandaka petit frère solo la bien, ozo solo la bien té. Lek banga mokolo. Ezayote mutaliboso bandiango wela tanga bandaki abandaki ko pesa ba message na biso ezalaki ba message moko correct. Leki banga mokolo petit frère solo la bien petit frère ozolala la muka bon on le comme yo héritier oye na orchestre na yo avec ba slogan ndeki orchestre no so bandaka. Et comme il y a eu problème, ce que le mieux est le patron. Les fanatiques, nous, bah c'est là. L'orchestre, oyo zalaki, bah digérer. Aux patron. Pour monter nous sous, oyo zana moi sina moana, à patron, na famille naie. Tant que nous avons tembe, mais il faut que nous tembe. Pour ça l'orchestre, il faut que nous tembe. Pour ça au l'orchestre, tembe zate. N'aime pas Hollande yo. Mais concernant les opérations héritiers, pour avoir un numéro na yote. Ce qui n'a pas un numéro na yo,
nangaki na tia carte tobengana na téléphone tosolola. Jamais orchestre mosusu ekoki kojuge orchestre mosusu te na ndenge ya marche à suivre na bango. Lelo tokomi komona baprofete babimi oyo eliti tokokate maboko oyo eliti diske kosimba te. Sikoyo bango balingaki obeta nini? Obeta manzanza okende na rumba parce rumba tablo ya tika yango wenda tika rumba Franco tika rumba motu nyonso soki so alongo na ndako soki ndako wana ezalaki ya étage ye akosala ndako na marque na ye petit album esimbi mais sala mosala tia sanfo na makambo na yo teya biro na yo malamu parce que début na yo tomoni eza malamu eza artiste moko te oyo na ba Trump na bino na ba age ya yo okini kobimisa album ya 14 titres et puis 11 esimbi musique eza intro te intro ezalaki début ya révolution ya wenge pona kotala soki bato nsima baza efficace bato babinaka rumba système oyo change mosala ndenge obeti na ndenge okamusi bato yango ekomi kosala mbilinga na kini mbilinga obimisi orchestre na yo 100 albums $100 ok na Angola 100 orchestre osongi okote studio osali album na yo album na eza kitoko obwaki no bato ebele te osali mosala na yo diske ezotambola nango diske eza teki makelele otia 500 personnes ya mabanga osatire diske félicitations héritier mais eloko na kosenga yo tourne page na makambo ya maison mère tourne page koyoka bango te sala mosala na yo kitambo komi na kitambo eza na poso orchestre kitambo ebimisa makambo ebele ebimisa banano atalako animateur ebimisa litutala ebimisa Robert Nkokota ebimisa nani oyo Kibinda Koi ebimisa makambo nyonso orchestre nyonso ezala bafai mais koyeba ndenge kosala mosala petit stratégie maison mère osala ngo mais exprime tes ozanga la personne félicitations na 14 chansons no bimisi na album no retirada 7 est couché Willy Etoka est confirmé DDT est confirmé Abeti Fo bakopesa raison Abeti Fo oyo bimisi wana lelo ezoyema partout oyembeli mutu te mais lobi tango bamisusu bakobimisa badiske esimbi te bakopesa raison na idée oyo ozuya Abeti Fo Ben n'en parlons pas wana eza chef d'œuvre eleki na ngai oyo kozwa Tete Ndai wana kutu nazokama nini bato bazolinga Ben parce que chanson fétiche oyo ekangi biso wana Savini eza wana oyo kozwa nzembo oyembelaki mbokani na Zaï na Mvwama pardon
mais là qui n'a l'ennemi à la prochaine salle sur salsa parce que aux autres ça se sent tika kolanda ba distraction ya orchestre bureau Sekoufi yo sala musala na bureau na ba petit na yo maintenir bango pour te monnaie début ça malamu wata maîtriser Karim Mokonzi wana muto akosa yote maîtriser Karim Mokonzi Karim Mokonzi la bible Karim Mokonzi a dérouté te azako lo ba vérité moni ndako yo wuti oyebi pai mai tanaka ikolo ba problème mona ba fanatique nde ba ko juger kozala ba fanatique ebele ezala ngolo côté ezala ko to boti ba ne belé mona moka mutasalaka ezala ko salaka perte continue musala na yo retirada ekende même ba campagne bazo sala ezala ba campagne moko local na base le roi de la forêt aloba moye moko ba campagne nyonso na mai musique linga ba komiso ba pesa yo exacte tous ces journalistes ça l'interview ba journaliste surtout ba tout na yo répondaka bango kotika nzela ba journaliste pour ba journaliste bango li ba salaka ba artiste na ko peso exemple moko évolue ko azala ki plus puissant na ko langa koleka bango nyonso mais le kola ya négligé ki presse papa o mazo ki mikonzona évolue ka yo kana te papa moi na ngai résultat presse idée yo kamena batuna internet ba peso fotita internet est en vitesse ce qui est quand même battu balingi yo parce que kuna nangam na ba chaîne nationale ba chabakal ozayo mo côté héritier ozayo mo côté combien d'artistes balela ba faire balelaka bala coach balelaka ba tunyo su balelaka bokangama na internet pour makambo nyonso efandi na internet awa na poto soki oyebi kobeta internet te oza moto apasi oza moto akokufa po poto ekomi kochange makambo nyonso ekomi na internet nakofuta facture na internet nakofuta ndako na internet makambo nyonso na internet ranger bureau tia bato baza mayele na place na bango oyo pe bazali puissant pour na kotombola orchestre mayele ezala te zala na bango oyo azoyela bambilinga ya kosalaki ya koya koadore yo ça ne vaut pas la peine ya kotia une orchestre parce qu'il ne produit rien yo lokola bi valeur internet obi valeur ya bajournaliste héritier tracer programme na yo bien sala ba contrat na yo résultat ba contrat na yo résultat ba producteur na yo résultat ba fanatique na yo héritier mutu abangisa yo na kisasa te ça orchestre en marche continuer promotion wole la bilan il y a 2017 au bima meilleur orchestre ça la plaisir ça gana mingi na bana kitambo po kisi ya musicien ezalaka fief na yepa ya fandaka kanga mana bana kitambo makasi bapeso puissance bana kitambo balandaka yo seplisaka bango ere moko soko moni kozala na posa kosala mosala te otieli bango en plein air na vélodrome baya kotala na bango héritier
borkese nous salango. Et c'est Karim Mukonza zo sala musala kitoko. Mutasala ka musala kitoko ba inakaye. Zalala Karim Mukonza. Tera Karim Mukonza peut bien. Yonto yeb makamya wongo bien. Bandaka ko expliquer Karim Mukonza parce que na moni une émission uti ko lekawa à défendre conflit na yo na wera. Na moni angwa défendre conflit na wera. En tout cas, zali konkezo mumakasi. Donc, kangama na ye. Bosala musala. Charge Josu okenango. Na yebike orkasi simba. E simba nango. Mutamukili akofreno yo asate. Pour na yebike déjà ozona stratégie makasi. Tsoka sali. Jano Petrol sali. Petit nanga dadi mola sali. Pétrole fou de wata. Nasa ko moni le soute. Après ça kabiso sengo na poto. Donc il faut chaka yo. Musique eza ko fingate. Musique eza ko fingate. Soko la ndiko finga mobulu rythme yo kena ngwa ba wera wana. Na bike inquiétude ça batu mingi baza ko lobana yo ke intro esimbite. Intro ya moza ya intro sala na ngor orchestre. Katwabila Karumba. Omoni, félicitations. 14 chansons dans 4 albums, 7 est accroché. 7 est accroché. Et puis, et là, on a s'appelle Mingi découverte. Il y a eu un français, na 4 clan Wenge. Ils ont découverte. Donc, nous disons, à appuyer. Na banzina studio. Y'a Patrick Malouavengi, mon Paris, y'a Malouavengi, Major Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et ça oinda umela soko yena agence ote veut dire umela te Global Express, c'est Patrick Malouavengi, Rue Lion numéro 25, baby agence ya grave, agence ya munene. Oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa, ba koli na biso na Angola, ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut les canards. Rue Lion numéro 25 et pas Patrick Malouavengi, balobi Global Express souka l'agence soko yete veut dire au melate pour na kati agence oyo tozana ba service ebele rotina ba carton rotina bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutazana Kinshasa ko traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa ba kokunda ye kitoko chez Patrick Malouavengi balobi service kitoko soko ngo umela foya na Rue Lion numéro 25 na Global Express chez Patrick Malouavengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda kaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malouavengi Rue Lion numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rue Lion numéro 25 umela